batu oyo bazwaka te mukolo bakozwa batiaka makelele ebele tomonaka badeplike bazokende na poto makelele te banani oyo babina file inosbi bazokende poto makelele te mais koma ya fere kaka kokende poto il faut batu baloba ake osigner contrat fere akendeke poto asignaka mpe bacontrat te Trésor Congolo pona visa kaka e bokomi kosale lango émission botala kaka ndenge boza babagola boza komi kitisa boza komi pesa valeur te nazo banana na makambo ya fere gola pona sorti na pona okende na poto o asali keno aza na Paris fere déjà toyebi ki azalaka solliciter penza te azalaka solliciter penza te na poto bokoyoka lisusu po muto akoproduire ye azate bokoyoka ye moko coproducteur bokoyoka parce que bato akoproduire te bato akoproduire fere bazalaka te yango asalaka ki coproduction parce que muto akoproduire ye azate soki kozala coproducteur ezalaka na ekosaka bambongo ebele nde tomonaka aza kose produire pamba meme na bakini wana c'est parce que fere aza kozanga baproducteur aza sollicité te yango asalaka moi baza kosenga ke ba condition ebele oye il faut côté na il faut à remplir yango azo salaka coproduction na aza ko dépasser ba mbongo ebele yango bomonaki tango ememie na yu arena il n'a pas pu résister parce que coproduire ba événement eza blagité makelele boza ko loba aza producteur na orchestre na ye a produisa nani bokoya koloba Rebo parce que Rebo aza produit ba mema ye komema inosbi amemie produire ye aza na ba musicien combien ba longwa chifere ye sa produire asa la production musicien ta moko makambo yo kana réseaux sociaux bandeko bo bandaka pe ko kanisa ko de digérer ba makambo ngo de temps en temps po boye ba vraiment ba vérité elekaka na ba réseaux sociaux ba groupe ezalaka ba groupe ba WhatsApp wana boki paka yango te parce que kuna ezalaka ba lukuta si lukuta baza ko préparer bino bokende koloba boy bo contredire boy bandeko eza ba préparation mais ba réalité na Teresa makamu mususu total nanu depuis faire comme azongi ko beta musique na poto nani mutu aza ko produire ye so tangu azoke na ba événement ya mike wana ya minene azo zanga mutu ako produire faut kaka basa la coproduction fere aza sollicité te na poto azolinga asala kaka parce que fali asali yepe azolinga lakisa ke aza mwana mobali o bozolo ako kene soki na nini akobeta soki na nini na stade bozola kisawana makelele kaka fere n'a pas la capacité à kobeta stade na Paris on doit se dire la vérité bota la différence tangu fali asali sold out abandi koteka ba billet na ye est-ce que bomona ki ata munoko moko ya Congo baza komeka kolobela makambo ya stade na ye batu baza kosala ko produire fali bango bayebi place nini bakoteka ba billet ya fali place fali aza koteka ba billet eza ba ndenge mususu na ba ndenge biso toza koteka ka ba billet na biso ya faya bakiferi parce que bota la kutu mutu lokola aya Nakamura abetaka ebele mais azalaka na prix ya fali pour pate fali azobeta na ba 3 fois prix ya aya Nakamura sika est-ce que fere aza capable ko sala biloko wana abeta ta na prix assez mais a concurrencer ba marché ba aya Nakamura aza nango te donc ba catégorie eza na kacha makambo ba production ba catégorie chaque musicien aza na catégorie na ye fali nazo comprendre pourquoi faire azo linga kaka asala lokola fali faire azo linga asala neti fali faire biso nde tokoseka yo omoni batu baza kotinda yo nde batu bakoseka yo fali makambo aza kosala eza makambo ya dimension mususu batu baza ko produire fali baza na dimension mususu tala imaginez vous-même fali atondisa Stade de France na un mois. Bobandamnano ko imaginer un mois babiete kama. Ça ko sala même makelele na Congo, ça que ba chroniqueur ya Congo ba sala lango promotion.
était donc esali sold out. Sika mutu oyo aza incapable akobeta yu arena, bokende kopesa ye ba stade ya basoki 60,000 places. Bandeko kaka bino batu boza kotinda fere, bino batu bokolela. A moins abeta ngo na prix ba 50 euros, wana ba congolais ba okende tangu mususu. Mais soki bolingi bosala comparaison, bo tia pe ba prix ya fali, bo tia ba prix ya ba 250 euros. Total kaka soki makambo kotambola ndenge nini. Makelelo bozomema na réseaux sociaux bandeko. Pona nga, makelelo bozomema na réseaux sociaux, il ne fallait pas bo memango. Il ne fallait pas bo koma na niveau ko se comparer na Fally Ipupa. Il ne fallait pas bo koma na niveau ko se comparer parce que mutu na mutu aza na niveau na ye. Mutu na mutu aza ko beta musique na catégorie na ye. Ezana ba catégorie professionnelle, catégorie ya batu ya vision, na ba catégorie ya batu bazanga vision. Bato baza ko beta kaka musique pona ko beta, bakota musique kaka pona kokota. Parce que bokoki ko convaincre ngai te que Fally akota musique kaka na loyenge. Parce que aza instrumentiste, aza musicien ya solo, ayebi makambo azo sala. Mais par contre Ferry, ye aza musicien à improvisation, à improviser kozala musicien. Instrumenta moko te abeta, ayaka kaka na koyemba ko interpréter banzembo ya batu. Ti wera eko zuaya kose na orchestre. Paul lelo Ferry kutu ayemba kokota na orchestre batu kupona ko bimisa ba vocaux. Azalaki na incapacité kozala na ba vocale na ye. Il fallait ki wera apese ba vocale héritier. Paul lelo Ferry pe ayemba na maison mère. Bande kutok tozo mema makambu musika. To komi na situation ya ndeko na biso Trésor Kongolo. Trésor Kongolo azo kanisa ke baba omoni tangu muzeki ndingu ba Virginie bakendeki na poto, bakendeki pe na makelele ba visa ya boye. Boko yako situka pe Trésor Kongolo azui visa ya mayuya. Visa ya place moko boye, oya kolinga ame mangona loenge na ba place bele. Eko memela epe problème lisusu. Baneko bokanga date ya lelo. Ba viso baza kozwa, ba visa ya mayuya. Oza ko permettre bango te basala makambo ebele. Encore Trésor Kongolo alela poto na ndimite kya kozonga. Trésor Kongolo akokima na ye. Soki akomi na poto akokima. Akokima na ye akokima. Mais wana eza sujet pena ya malonga te. Eloko eza kokamwisanga eza te bagolwa baza kositukela visa. Visa moko boza ko tout elango tolo bozo bokomisi réseaux sociaux on dirait visa ya liboso ba musicien Congo bazwa. Pendant que tozo mona héritier zo mema ba musicien na poto, depuis que zo mema ba musicien bazo kende na poto, mais pona bino viser comme eloko moko vraiment ya kolobela ya kosala l'émission. Viser comme eloko ya kosala la émission bino bagula boza vraiment comme na niveau moko ya sema kasi. Comment expliquer soi-disant leader ya munene ya Fally ya Ferry Gola basala éloge na visa moko, basala la visa moko ba émission ezola qui ça automatiquement toujours que Ferry Gola il n'a pas de professionnalisme, ils n'ont rien à prouver ya ko présenter na monde lelo baza na ngote awa Ferry azokene na poto bokoyoka kaka balukuta na lukuta parce que bakosa na Accor Arena, bakosa na U Arena, mais lelo bakokosela bino lisusu date mususu bozela bokoyoka bandeko na komi na suka na sukeli awa bocha ba commentaire na bino.